soki okumisa nzambe mama yo mpe oza nzambe mama soki okumisa nzambe tata ngai mpe nanga nzambe tata me yo te natia motu mosusu liboso na nga okomisiki nga abotamai na mokili oyo mpo nafukamela bato na mama Kizembo na Sambu Kimwanda na Makongele na Pesi merci na makoko nyonso bakenda Fita Kanga Fita Nguvu bakoko nyonso bakundi bitu bakongo mpe batikeli biso tokontinue mpo kongo dia ntotila ezonga nayebi bino lelo kongo dia ntotila mingi l'esclavagisme c'est comme battu conscience na bango zonga bazonga na kibo biso même le pasteur même les abbés au baza ya batu mwindu ce sont batu mwindu bazonga na kibo biso pour être africain que liboso vraiment merci pour avant tout temps mokili oyo bandaki ntango nzambe asalaki mokili classe ezalaki te ndako ya nzambe ezalaki te hôpital ezalaki te me ntango nzambe asalaki mokili akamataki mabele apesaki mpa bamfumu toza na 449 tribu toza na 26 province mais omoniki bamfumu bazalaka liboso na ba oyo ozomona oyo libaya moko balobi c'est ici esalamaki Congo conférence ezalaki mpona toujours na 4 ya makoko matatu malama Congo kofongola Congo na pouvoir nde misato na bwanya na ye misato yango wana toye lelo na Kabeka kibwanza ya bana Congo totikaki depuis 1960 bandeko na biso bagere mboka bango moko bagere à vous qui êtes branchés, qui êtes toujours branchés à suivre nos programmes sur notre chaîne Mosakoli Chako TV, la chaîne de l'innovation. Un grand merci à mon boss et papa Michel Chako et à notre maman, maman Julie. Un grand merci à ma tante chérie Niven Koumou depuis Suisse. Et un grand merci encore à Olivia et Somme de Grande Sœur Propre. Parfait depuis Zambie et sans oublier King Song Babi, le grand réalisateur Nakata Zambie. Un grand merci à toi aussi. Est-ce que na pese litama lisusu to na zongisa ya bona kena na papa lisusu azali na kati ya ba chef na loloto na kete na loloto ko kote ya batali ça va na ça papa na on na pese litama lisusu to na zongisa na yoki na balobi abakisi mwanya
président provincial de la France. Le Tonio Mokakotoa, Béné Liboso, Namé Abako Konadito, Ake Liboso, Namé le dossier, Nado Taïbakou, Yakati Amaranya, Odo Tangani Awa, Yakati Abenji province, toute la province d'Union Sotine de Totali Awa, le Tonio Mokakotoa, Béné Liboso, Egalanani, nous avons le président de la République, Papa John, Félix Kilongo, comment nous tenons au Tangani Awa? Le premier ministre de France, notamment la mobile Polo, de l'affiché du Kondia Mukumu, à l'eau de la Capito, Bafumu à l'Okuta, l'équipe à la Pitata, Makamaka Keto Kongate, Koye la Batoupai, Makamaka de Toupai, Bagame Pai, Yamato Sege Payo comme Kondia Boka, le Timon à mobile de la Capito, de Bafumu, Nabambu Danion, tout le les matos Sarato d'Avamoko, la Congo la Zimbabwe, 2021, le commune à Souka. 2021 kali 3 mois au Pinaka Zimbabwe Lubaki est-ce que vous allez est-ce que vous allez là ce que vous allez dire depuis la bonne Congo la nan Ça, vraiment, c'est un moment inoubliable. Un moment inoubliable, une journée grandiose. La caméraman est sur la disposition. Il y a d'abord qui t'a ramassé. Akomona pasite cérémonie ya zali na yango mokolo mwa lelo baye na esika mwana mokie mokolo mobange paka toseki kimia malata biso kele kuluzi wa kele wasatake mambuluzi kuluzi wa kele wasala kisalu kake mambuluzi Vous allez voir la Honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs les ministres, leur majesté, chef coutumier, révérends prophètes, chefs spirituels, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, permettez-nous de nous acquitter d'un noble devoir traditionnel de vous remercier pour avoir accepté, malgré vos multiples occupations, d'être le nôtre à assister à cette double cérémonie de ce jour. La sortie officielle de la plateforme confessionnelle du pouvoir de Banamono Kabeka en cycle et l'intronisation de son chef spirituel.
spirituel et fondateur, le prophète Chikeva Simbinira Chinzambi Manyema. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue et bonne fête. Merci, merci. Nous commençons nos remerciements les plus vifs et traditionnels, ainsi que notre reconnaissance à cette occasion à notre Père Céleste, le Dieu de nos ancêtres, qui nous a donné le souffle pour que ces manifestations aient lieu aujourd'hui, et à qui nous confions entre ses mains le début et la fin, ainsi que notre retour auprès de nos familles. Nos remerciements et hommages les plus coutumiers, ainsi que notre reconnaissance à Moulouzi Foumokimba, symbole de la résistance de l'homme noir contre l'homme blanc, pour la lutte qu'il a menée durant toute sa vie pour la dignité et la liberté du peuple noir, jusqu'à la condamnation injuste qui l'a conduit à la mort. Et il est un honneur pour avoir sacrifié sa vie sans trahir, pour nous laisser ce trésor, la puissance pour que nous croyons et continuons cette lutte afin de libérer et de sauver le peuple noir d'Afrique du joug de l'homme blanc. Nos remerciements vont aussi à la résistance de notre lèvre, Kimbavita, Kambu et tant d'autres compatriotes à leur époque pour les déclarations farouches de l'homme blanc, pour montrer la puissance de la civilisation du Congo à travers le monde. Nous remercions aussi à tous les frères des églises de Noirs qui, malgré les difficultés, continuent à enseigner et défendre la doctrine de la religion de l'Iponda, qu'ont pratiqué nos ancêtres avec courage et persévérance. Nous remercions aussi notre doyen, Paka Barsilere, pour nous avoir accordé gratuitement cette salle pour que nous faisons aujourd'hui. Pour terminer, nous remercions à notre fondateur et chef spirituel, l'inspiré Chikeva Simbinira Chizak Mandemba, que nous rendons hommage aujourd'hui, qui entre vents et marées a résisté pour la création de notre plateforme africaine. Sans oublier tous nos fondateurs, chef coutumier, Nunda et Nunda et autres, qui ont accepté tout l'attitude de l'accompagner afin de libérer le peuple noir Congo et d'Afrique, endormi par le sommeil d'envoûtement lui imposé de force par l'homme blanc, pour parler, manger, prier comme lui, pour son intérêt égoïste, plein de mensonges, devenir blanc, c'est l'esclavage continuel. Honorable Excellence, Majesté, Révérends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, aujourd'hui c'est un grand jour inoubliable. D'allégresse, le grand tam-tam africain vient de sonner pour réveiller et libérer le monde noir à prendre sa destinée en main. Car le Dieu de nos ancêtres le veut et montrer à la fin du monde que notre chère Afrique est le berceau de l'humanité dont le salut de la délivrance se trouve au Congo. Notre Dieu, celui de nos aïeux, qui nous a donné ce continent, lui seul nous a enseigné comment le reconnaître et l'adorer et non l'étranger. Les Kimbunga, par la politique existante, à mieux jouer leur rôle, car sans la coutume, le Congo n'avancera jamais. Étant le vrai gardien de la population, des sols et sous-sols, dans ce souci de sauver notre peuple qui est notre devoir, la coutume doit s'impliquer totalement dans la gestion des affaires de l'État pour son bon fonctionnement, ainsi donner une nouvelle expulsion en apportant une réforme profonde pour un avenir radieux dans notre pays. Ainsi, nous devons revenir dans nos origines, qui est notre identité authentique, au respect de notre tradition, qui est la voie de salut, de libération du peuple noir, car un peuple sans culture est un peuple mort. Revenons à nos origines. Au lieu de copier tout de blanc, lui a sa coutume qu'il respecte, nous à notre tour devons respecter la nôtre. Pour autres, soit déclarée et reconnue religion d'État comme d'autres religions étrangères, pour la fierté et l'honneur du peuple noir à travers le monde. Car
n'est qu'un seul et unique Dieu, omniprésent, que nous reconnaissons et adorons tous chaque peuple en sa manière, dans son milieu d'origine. Honorable, Excellence, Majesté, Révérend, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions tous d'avoir suivi attentivement notre message, qui est un cri de réveil à toute oreille pour toucher vos temps de cœur à revenir dans la région de vos origines, celle de vos ancêtres. Ainsi, comme nous l'avons si bien commencé au début, le monde est témoin de ce double événement de ce jour. Car vous allez assister tout à l'heure à la cérémonie de notre chef spirituel en lui remettant le sceptre de commandement qui est le symbole de pouvoir de nos ancêtres pour mieux assumer cette lutte. Et nous sommes tous décidés de le soutenir, l'accompagner et le protéger tout au long de son mandat spirituel. Que vive le territoire de la Bana Congo et toutes les églises noires d'Afrique et d'ailleurs par la protection de nos ancêtres. Bénédiction traditionnelle et coutumière anticipée à nous tous et à nos familles respectives par la puissance de l'Éternel et seul et unique Dieu de tout le temps, tout au long de notre séjour sur la terre. Je vous remercie. Bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue à cette belle émission de toujours Wana. On a pensé que Bino va abonner la biso et c'est toujours bon et agréable de savoir que vous êtes nombreux à commenter et à suivre nos programmes sur notre chaîne Mosako Lishako TV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de nos programmes. Quand on a la chaîne 100% chrétienne, tu as la Bonzambe, tu as la culture, tu as la biso, dengue et développé. Et aujourd'hui, micro la biso ya Mosako Lishako TV et c'est encore une fois qu'on visite Bandeko la biso ya Bangunza ou ya Bangunza avec qui qui tend notre frère Kosola vraiment mingi ba mekanga peut expliquer biso comment ba évoluer à Canada doctrine na bango na ndé ba sala la nzambe na ndenge na bango et aujourd'hui ezali ba na milimu moko
ya minene donc cérémonie oyo bazotombola mokambi na bango azokamba bango awa parce que toza na commune ya Lemba donc mokonzi na bango azokamba bango azokoma mfumu donc na République démocratique du Congo yengo moto aloko représenter bangunza donc on parle de ngunza tonomona bamoko mfumu Chikeva yango micro na biso ya mosakoli chaque TV nde tolobelaka toujours toza 100% bonzambe donc yango totalaka partout toyeba ndenge doctrine ndenge baeglise na baeglise edevelopaka ndenge esalelaka nzambe na bango yango bandeko na biso ya ngunza tovisite bango lelo na nsima baimage bokomona tokozwa mpe ta ya koanalyse mpe ya kosolola na moko awa po boyeba déroulement ya makambo ndenge ezoleka. Et déjà je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne pour ne rien rater de nos programmes. Abonnez-vous et faites aussi abonner tous vos proches. Et surtout, si vous me recevez 100 sur 100, pardon, c'est grâce à mon caméraman Babindala. Donc, merci à lui, il est toujours là, côté image, côté son, tout encore. Et déjà, un grand bonjour à mon boss, papa Michel Chaco et maman Julie, notre maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la prière d'Abino pour la bisso. Déjà, je voulais suivre les images et puis on se retrouve à très bientôt. Fidèle Internet, bonjour, bonsoir à vous. Bien sûr que ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue à cette belle émission. Émission Bongaramine, nous sera toujours là pour vous faire plaisir déjà. Merci à vous qui êtes là, présents pour suivre nos programmes, pour commenter, liker. Par message Nabino, par commentaire Nabino, et ça la Rakebiso Tozala, pour améliorer Moussa Nabiso. Et déjà un grand bonjour à mon boss, papa Dieudonné Moulobe, et sans oublier mon caméraman Dala, c'est grâce à lui que vous me recevez 100 sur 100 aujourd'hui. Donc, Bambo Tenaye. Et voilà, aujourd'hui, tout ça à la découverte. La mission est de la Mboka, on parle de la culture. Ma religion est Mboka, le micro, il y a tam-tam de la RDC. Et c'est plus qu'on visite la Bangunza, qu'on met un peu que ce soit Bango, et puis, aujourd'hui, on va consacrer Fumutikeva Ozali. Représentant la Bango Anakata commune à Lemba, comme étant représentant aujourd'hui, il y a la RDC, il y a Bangunza. Dans Bangunza, la doctrine Mabé. Aujourd'hui, on va découvrir beaucoup de choses. Tu vois tant que soit Bango, tu vois tant il y a Kolaksabino, image aujourd'hui par rapport au déroulement de la cérémonie de Bango Ndenge et les Kaka. Et déjà, très chers abonnés, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne Tam-Tam de la RDC TV. Donc, c'est bon, on a une belle émission, une émission culturelle, une émission politique, une émission autre de la Ramaramamboka, une émission autre de la Ramarambavi. Donc, abonnez-vous massivement, une gag originale, une émission qui film, ils sont toujours en préparation pour faire plaisir à nos abonnés. Et déjà, je vous laisse suivre les images. On va continuer cette émission après. Merci. Bonjour à vous, fidèles Internet, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue à cette belle émission présentée par moi, Beniki Tata, votre humble servante. Donc, Naïla Abino, toujours Makamboa bien. Et déjà, je vous invite à vous abonner massivement sur la fondation Ushini TV de Mariam Ebonja la Grâce, à qui je dis un grand bonjour à la patronne. Et voilà. Sans plus tarder, émission la biso le toujours de la culture, toujours de la mboka, toujours de la religion. Le tout qu'on visite bandeko na biso ya Bangunza. Avec qui on va beaucoup parler. Tokuti wang bazana milulu minene. Donc na République démocratique du Congo, il y a des gens qui disent que Bangunza baza banganga, Bangunza basa la doctrine na mabe, Bangunza la bela la batu bakufa et tout le reste. Mais aujourd'hui micro na biso ya fondation Chili et il a le plaisir d'avoir écouté que sur la bango tout petit bango le long de bazo consacré. Fumutikeva dans la commune ya Lemba comme étant représentant de Bangunza na RDC. Il y a la plateforme na bango ezana kombe ya KBK et la Kisi Kipwanza et à Bana Congo si je ne me trompe pas bien sûr. Donc les abonnés de le bazo consacré comme étant chef spirituel, comme étant aussi représentant de Bangunza Awa na RDC. Donc ils ont invité Belé, l'autorité pour Bakozala, na otika de Bolanda. Ndenge Makamaro peut se dérouler et à très bientôt on va revenir pour essayer d'analyser et développer cette émission. Merci. Et confection des projets Chikeva Makese. Chikeva Makese. Aujourd'hui, la conseillère spéciale des sages, Nyamayuku.
puisqu'on a mon aoyo et c'est que chef coutumier voilà qui ça mutatike va de pas que ça est mouya pe makasi ya kosala misala na kati ya mabele ya mboka na biso Congo mpona kolamusa bilima nyonso ya mabele ya Congo mpe kotelemisa Congo mpe baepanso baza na kati ya mboka Congo bamona mosomi na bango nde ngonga ekoki yango ya kofongola milulu na biso to seremoni na biso okobanda na bango mei bakolo mabele awa tozala komi na lelo epai ya papapa oyo tozali na kati ya bino kopesa kisaka natango babuya ezali ngai koko ya lwaki balabala ngolo biso ngai koko ya lwaki gabu ngai koko ya kiam ngai koko ya matulundo na tokolate oyo ekangani na te yamana mpe kangami na likolo kuya mokolo oyo elekikuya ya nzambe totangani awa milima bato ya yawa milima mimbango ezali awa milima makomi mandogele ezali awa bakoko mbali bazali awa me koko mandogele ete biso mingi bokomona eboyeba yango e 2021 tokomona bilaka wana mondele akokoma mutu mwindu mutu mwindu akokoma mondele mekelo etikali batanda bomi bino bakoko boyebaka malamu etikali 3 mois po 2021 esila eske boza komibonga mapona bilaka wana tala lelo boye luzibu na mwana msuma na pesi ngai na pesi na pochi na mimi na ndako tala tondo na mwana na pesi yo zala libanga ta libanga komona ngotaki zala libanga bikasu na yope ya mwana pesi okana kombo ya nani soki nakomona bachef coutumier bantourne mwana oyo nayoki esengo makasi bino bato bokende mabele otala likambo tozosala esala maambudu tasala hati totowa belwenda kumafu wa mono bitafungula tinto munamazulu bitafunguka wilu mele tozi mele road mele mwati amechina wetu mele kombitoti kanzi lelu mwana yangu busiye sola mafu utable road lelu buitakeka nzila kasala yisalu oye kumuyaka oye wenda sakunu na masala yisalu wakumuta wa matekula kala yikumu bitatuwama yayimu wana kusinwe mutizamende ndoa koska tulambo wenda salisaluka bote à César ce qui est à César. Il y a Kaisar, inarudia sasa kwa César. César ni chikema. Maneno inaisha. Ya nzambe na yeye peke chikema chiniza. César na nzambe. Nani nzambe? Ya César nzambe ya nzambe zongi ya nzambe leo. Ya Bwana okorenye parce que bazongi senyo bokonjo mabili. Nani bazaki kobenga ye kombo oyo bazolo ya nyangala kata kolibie nyangala na sema bele na cimetière nyonso osena na komona no bakoko tomona osimi mwana bino tala makasi ya moyo usiku ya moyo tondo topesi osika tulango
Eso. oyo ezali bulungolo ezali totinga na lobi un chef coutumier ya Congo alobi te bloke mabele nyonso ekokanga soki obi te ekofungwama mpe efungwami ndenge nayoki organisation ezalemi ngai nazali chef coutumier ya koleka na province ya Manyema alobi te Manyema azoti Kongo wana wapi parce Kongo la Yesu te Kongo la Nzambe papa te awa toyende Kongo la Nzambe na bakoko awa Yesu azala nguya te Yesu si tonyataki Yesu tobetaki ye azwaki fimbo akekele makolo ezalaki na nzela bakanaki lola moyibi awa Yesu aza te azali moyibi si babeta ye bakanga ya bakonani toyebi Yesu te awa toyende mpona maboko na boza parce que il y a un chef moral depuis 2021 qui traîne à 3 mois. Chef, il déjà. Comme tout ça m'a sauté chef. Qui m'a au jamais va comme ça la matin. Oh il y a le baki déjà, les autres salles la maison continuent au salles. Au biki déjà, 2021 les années nouvelles on a baillé de nos sur le côté. Il y a toujours Mamoko na bakanya pemba ya bamindele on a voir même à Covid-19 pour ma biso mais aussi matin na pesi merci na Fukimao et puis na pesi grand merci na bakoko na biso na bandi na bakoko ya meska ya peli koko chike pachizita simbilila makumwe mpolo zita simba chimwe kasumba Luka Kikela, Pambonelo, Maleka Machibini, Koko François Maniema, Koko Sitanzambi, et puis, il y a un moment où papa n'a si Malongo, désolé Azati. On va prendre une émotion ils allaient charge, ils allaient à Boka Mobiba. Ils allaient à Boka Mobiba. La maman qui démo, na Sambu Kimwanda, na Mangongele, na Pessi, merci, na Makoko Nyosho Makenda. Fitanganga, Fitanguvu, Makoko Nyosho Makudi Bituma Congo, mais Batikeli Mission to continuer pour Congo Diantoti la Ezonga. Et ainsi que le Congo Diantoti là, une grande civilisation Ezongi. Où est la pyramide, où est l'avion, où est l'électricité, où est parce que vous venez inventé le communauté. Ceux qui chambre, le bateau qui chambre, la terre ferraine, les alliés mathématiques qui ont été inventés dans le bassin du Congo, précisément la aire des Salés. Et ça va comprendre la mission. Et puis, la paix, merci, la banque de l'Union. Il n'a pas un prix. Dans un élément, ça nous est comparable à ce moment. La paix, c'est notre abonnement. Et dans le pays de l'Union. Na pesi grand merci. Grand merci na bandeko na nyonso ya Kabeka. Ba cofondateur, ba membre de Kabeka, la initiative tozwaki na pour faire Kimba pour la réaliser. Na pesi merci na ba généraux, na officier armé nyonso. Ba homme politique oyo so baza awa. Moi na cité ba communauté personnellement au Busca Bozali. Na pesi merci même na ba o bazui opportunité à Boyati. Naza na likambo mingi te koloba lelo kipoza ya bana Kongo
Kipwanza ya bana Congo, Kipwanza n'est rien d'autre que la souveraineté. La réhabilitation de notre identité Congo. Congo est le but pour la Congo centrale. La Seigneur la Bible seconde nous l'avons dans le tout. Congo nous comme les docteurs de léopard. Ba o bomoni ba kulu ba fandia. Ba o alande. Ba défilé awa selon province la ba o de ba Congo. Ba o ba simindo na penga. Ezali bandegolanga ba messager Congo ezali bakita wana Congo ezali biso nyonso Congo ezali babele vani nyama oyo tobengi ngo ezali léopard tene balobaka na français léopard azali mélange ya nia moko azaka na poto babengaka part na lion mais biso eza ngo ana batache ya jaune tout noir Congo eza territoire wana evandi 3/4 ya continent africain Congo eza Rwanda eza Burundi eza Tanzanie eza Gabon eza RDC eza Cameroun yango nde Congo tolongola idée ya séparation ya discrimination ya régionalisme na ntina ya Congo toza na problème parce que yango toyelaki Kipwanza ya bana Congo tolingi su te mona ntanga Diego Kauti a découvert la bouchie fait nakotikala jamais kokambola baafricain biso nyonso toza na problème plus de 150 millions africains bakufa na bavaccin ya sida ya bapoliomélite na baguerre na makambo ebele et tout plus de 150 millions africains bakufi na makambo etali classe oyo bazotangisa biso lelo na lango ezali ya biso te toza biso nyonso tolotaka ndoto na lingala to na Kishoko to na Chiluba mais tolotaka jamais ndoto na français na langue ya mopaya langue ezali ya yo yango Fumunzambi Kimbangu alobaki boboka bambinga na bino te na nzela yango bokoyeba bonzambe na bino bonzambe na biso ezali kimutu na biso kuku matatu malamba Kongo na bino olongola oyo nyonso bayebisaki bino oyo chef coutumier aza sorcier eza lokuta po bakundaki na bango bakokaki bango te bakomisa bango basorcier na babelge donc bandeko na ngai nous sommes les seuls peuples oyo tosambelaka bakoko bato mosusu nakopesa bino exemple moko ntango kolobaka makila ya Yesu na Golgotha Golgotha elobi tout simplement cimetière makila ya Yesu na Golgotha makila eza molimo nabeleli koko ingoloba nabeleli mese Yesu oyo bakundi na cimetière ya Golgotha ndenge ngai nakoki koloba nabeleli koko nanga azali na cimetière ya Kitambo mais nakosuka mpona koyesa bino eloko moko Yesu wana tikala kozala te l'homme Jésus-Christ de Galilée de Nazareth a tiré la Bozalati. Quand on a yaki, l'assemblée écoute tout ça dans le débat avec le pasteur pour Nabim Sampolele à Makamba Lubanga. Il y a solo, nous allons dire Boutambala, Boutamusa, au même de Moussousou. Donc, il y a la Bible dans le Vatican, dans la cité du Vatican, dans la basilique Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a pas Bimaka, à ça, la Abénus Papal. Dans la basilique, mais ça, cimetière à Jean-Paul II, dans mon amour. Dans mon cimetière, à quoi qu'on a biso, ça pour les foudas. Ma sambe la cahier, ma salle de l'église, mon biba, l'idée de la sambe la cahier. Je peux y aller au sambe la cahier. Na Congo ya Fumunzambi Kimbangu na pesa bango Bible na bango na Maria na bango na Borja na bango baso biloko na bango na kelele interférer na recommandation ya Fumunzambi Kimbangu po bikeko na biso ezali kuna na kela kuna plus de 5 fois eza na salle moma babelge baloba basambelaka bikeko na biso bikeko balobaki eza œuvre à Satan mais bango basambelaka yango na kelele kuna na bondelaki yango namusaki bato nyonso na poto mpo bayebake bikeko eza kuna nakelaki esika esalamaki Congo conférence na ville ya Berlin esika bokutu batonga barestaurant ndako wana babuka yango batya kaka libaya moko balobi setisi esalamaki Congo conférence ezalaki mpona toujours na 4 ya makuku matatu malama Congo kofongola Congo na pouvoir nde misato na bwanya na ye misato yango wana toyelelo na Kabeka Kipwanza ya bana Congo totikaki depuis 1960 bandeko na biso bagere mboka bango moko bagera
très chers abonnés, tout ça toujours awa na lié au milieu les oleka, il y a cérémonie c'est la fumu kimba où il y a consacration et attaque fumu. Donc il y a KBK et je suis là avec un de ses amis où j'ai quitté pour vendre vraiment dans le moment où on a qui parcourt na mission on zamba belake et je crois bien que quelques mots devant notre caméra et ça va faire en sorte que abonné la biso va comprendre encore mieux de quoi il s'agit. Bonjour papa. Bonjour maman. Le nom c'est qui s'il vous plaît? César Nguinamao. Papa, c'est un plaisir de vous voir ici. Venez soutenir votre ami, je ne sais pas, par rapport à l'évolution depuis là où vous étiez, depuis qu'il avait commencé sa vocation pour le Mbunzala. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ça évolue par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Bon, vraiment pour moi c'est un grand plaisir parce qu'il y a vraiment ailleurs sur le terrain en Afrique. On a sensibiliser l'homme noir, va comprendre quand même la vérité quelque part. Là, on a ébélé la poto, on a sensibiliser à Bruxelles, à Paris. En tout cas, on a des scandales, des scandales pas minés. Mais là, pour l'homme noir, va comprendre qu'il y a solo, beaucoup qu'on a besoin de jamais avoir beaucoup de santé. Alors, le rôle actif de centre, on a Kinshasa, on a sensibiliser aussi partout. C'est un coup de chapeau pour la batterie, on va dire Kinshasa. Je vais te message. Alors, on a mon avis qui n'a pas de caboté, celui qui a l'équité, on va encourager. C'est la makambo et la makambo pour Kimba, makambo batu mwindu, makambo l'homme noir, donc faut qu'il y ait des bossos. Et maintenant pour les gens, on va penser que Bangunja baza banganga, Bangunja baza bafetisha, baza la rabat doctrine, il y a bien té, ba invoca kabama, je sais pas s'il y a un mot pour nous éclaircir Bango. Non, ils allaient à Biloko, Mundela Diabolisa Kibiso, et eux, tu vas dire qu'on sonne ça mot par mot na place na yango. Et ça le la kisi to melaka. So ba lui que nous mutuana za na kisi, ba ba no banga ba lui que kisi zelo ko mabe, mais or que mutu so razo bela, akena pharmacie qui ne somba ni na, qui somba kisi. Cela veut dire kisi zelo ko lobiko. So la nyama malamu zali kinsi na munoko mboka na biso ali ke kibo koko, mais Mundela Diabolisa on zelo ko mabe. Donc cela veut dire ba mot ebele na ba kombo ebele o ezalaki ya malamu pona biso, Mundela bebisaki ngo poto zo o ya bango, to bosa na o ya biso to Diabolisa ya biso, to ko bengana o ya biso to tika na o ya bango. Mais le nom ba ko la bango ba ye, ba ni ko zonza eloko na kombo na yango, gloire à Dieu na Mfumukimbango. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, pour tout le monde, partout dans le monde, message clair, mieux que ça va attaquer moi, en tout cas, message clair surtout dans l'internet, en Europe, tout ça, tant que coquille, la Kibo Bisso, Kibo Bisso, Kibo Paya, tenu comme une esclavagisme. C'est comme battu conscience, la Kibo Bisso, même le pasteur, même les abbés au bazar à Batumwingu, ce sont Batumwingu, Bazon à la Kibo Bisso, où était africain qui est Bosso. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie alors. Merci très chers abonnés. On continue toujours avec notre émission de la cérémonie où tu connais pas. Papa, tu ça le discours. On a découvert beaucoup de choses par rapport à Makam Nabango et les Kaka et on va toujours continuer. Naba interview na biso, naba chef coutumier, naba autorité à Mboka Oyo, Bazali PA. Merci beaucoup. Comme je dis toujours, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Tout ça toujours à Anna, papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Le nom s'il vous plaît, Fumu. Comment on a Fumu Kalamba Ngabini Vincent. Fumu Kalamba, c'est un plaisir au monde à soutenir de Konayo. Fumu Kimba, on a évité de s'exprimer comment pour nous exprimer Joanayo. Merci Mingi. Nabalandi o bazo yanda biso na sepe na bino. Chaîne na bino chaîne nini? Chaîne na biso Fondation Ushini. Bon, Fondation Ushini Timi. Na sepe na o makasi, toye awa, to sangani biso ba chef coutumier na bangunza, toye ko telemisa muninga na biso. Ngunza, biso toza bangunza po avant tout temps mukili ebandaki temps nzamba asaki mukili. Classe ezalaki te, ndako nzambe ezalaki te, hôpital ezalaki te. Mais tant nzamba asalaki mukili, akamataki mabele, apesaki pa bamfumu. Toza na 449 tribus, toza na 26 provinces. Mais au moni ki bamfumu bazaka liboso naba oyo ezomona oyo bangunza. Yango toye lelo awa mpona kocélébrer moninga na biso ngunza oyo batomboli mwana na biso. Donc tosengi bino esengo mingi, tosengi mpe mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi tokumisi yo tika te kombo na yo ekende liboso mokonzi na yo emwana na miso ya bato. Mais population ezolela nzala yo bosali biso bamfumu okamati makambo tu otina maboka banani ya badepute na yo na baministre na yo bosani biso bakoko etanke mabele oyo nzambe apesa pa banani ya bamfumu bino okamati obalike solo suso ya parti ya l'État. Mais sikoyo nzambe lotiye wapi yango wana omoni ke soki pasi ezokota na kati ya mboka mponi
bino bakonzi ya leta bobosani biso bamfumu bokomi komitutaka to le bino bakonzi ya leta est ce que mabele eza mabele ya leta mo leta colonial to leta nini yango tokumisi bino mokili mobimba tika kimia ya nzambe esala nini ezala mpona bino tolobi kaka bongo na kombo ya nani ya nzambe. Merci beaucoup papa, je crois bien que le message était clair. Papa a précisé le chef de l'État, ça lui appelle à qu'il faut pas s'associer à un fou pour le développement Yamboka. Merci beaucoup. On est toujours là dans la cérémonie à l'élo, aux alliés à Bangunza est là. Je suis avec l'un, il y a bateau pour représenter Bango vraiment à la commune de Lemba. J'espère qu'il y a un mot par rapport à la cérémonie, il va consacrer le long fond qui va éviter quelque chose à dire devant notre caméra. Mbote na bino bato bozola nga place bozali bon ngai kombo na nga pe Chikeva donc pour na kota na ba détail te lelo ezali jour mokolo ba consacré ndeko na biso Chikeva Simbili là en tant que représentant ya ba nkulu o bobengi na lopoto ba chef coutumier pe ba ngunza nyoso Congo na nga pe na za ngunza donc ezali SMO ezali signe ya unité Bangunza na ba chef coutumier pour reconnaître la valeur beaucoup qu'on a besoin de m'abonner donc c'est ça. Merci beaucoup pour Nathan. Et voilà, très chers abonnés, on continue toujours à Wanon, on a chef coutumier Baza et Belé. Baza comme Belé, on met sur la peine, on sur la peine, comme on va consacrer le lot. Je suis sûr qu'à lancer qui sont déjà quelque chose de très important, plutôt à le bail à Sengi, débat, là, pasteur. Donc, on a vanné dans le Wana à un moment, on a micro, on a biso, il y a Moussa Kolchako TV, on a calibré, on a pour la Koloka, Malobo, ça peuple. Merci. Et voilà, on continue toujours. On a bien interview na biso sur la vraiment na ba fumu ba mboka donc ba ngunza le to zana ba awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment Makengo bavon. Papa Makengo to kuti awa na milulu nene salame bino ba ngunza comment na le fumu Chikeva na niveau ya commune ebité mo à dire que ça ni devant caméra. Bon moi na biso en tout cas banda bokoko na biso bangunza bazalaka na bango me oyo amene événement eleki awa en tout cas na kati mokili mobimba exception bangunza nyonso po bangunza bazalaki ya kolonga te devant ya leta mais lokola bangunza nyonso pardon bakonzi nyonso ya mabele batelemi po basungaka bango bakonzi ya mabele alors lokola batelemisi biso bangunza liboso po tosunga bakonzi ya mabele nakanisi toza na esengo makasi na kati ya Congo. Pour Congo d'abord, tous les bokoko na biso. Pour le col de bosso na bokoko, de la nuit comme ça la biso passe. Mais le col de yoko zonga na bokoko na biso, mais évidemment il salve lele na ba nguza na ba chef coutumier, en tout cas tous les sengo makasi. Mais le journal le tous les sengo makasi na biso nyonso na Congo. Pour Congo ezoko kita pour na nini de bosso na bokoko na biso, to ko na ba mindele, de la ngwana ndeko ça la biso passe. Mais papa, il y a qui est tout le province. Il y a RDC, il y a la province. Bon, on a la province à Bakongo. Donc, outil, la province à Bakongo pour la cérémonie. Oh, on a la carte à Bango, ça peut être la carte qui est le Bango. Mais la zone est à Bakongo. Il faut que Kabolate pour la tribune, ils ont la carte qui est vraiment. La tribune, ils ont la carte qui est pour Kabolite. Pour tous les Congo. Pour Kabola Bissoté. Mais vraiment, les Penza, tout ça, c'est mon makasi, maman. Vraiment, merci beaucoup. Tu vas continuer toujours dans la question de Bisso. Je crois que je vais avancer. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman Mbote. Bonjour. Madame Mingi, vraiment. Tu sais pas comment on a notre petit namkolalelo, il y a consacration, il y a papa Fumuchikeva. N'habitez moi à dire par rapport à la cérémonie. Maloba ya mutu ezali ke congolais ayeba bonzambe ya bakoko na ye po toluta epa ya bato te Congo mpe eza mboka oyo ekoki kose soumettre na mboka mosusu te fala kutu bango nde basoumettraka biso po biso nde tofifisaka bango mais ezalaka regret ndenge nini ke congolais ya femme to congolais homme azo se soumettre Israël chaque
chaque matin, chaque soir, okumisa bakoma mususu oyo bato bakufa ya bapaya no biso moko soki okumisa nzambe mama yo mpoza nzambe mama soki okumisa nzambe tata ngai mpe na nzambe tata na yo te natia motu mosusu liboso na nga okomisiki nga botamai na mokili oyo mpo nafukamela bato ke bato bafukamela ngai te ce n'est pas ça donc toyaki ke soki ose soumettre nga ngape na se soumettre yo soki obwakisi nga ngape na bwakisi yo zaba motu ezaba valeur de motu eyali ke congolais ayeba bonzambe ya bakoko na ye simono obiki bafukamelaka bato mpona babelaka bato bakufa me bino mpe nde boza nzambe mpe ya bato basimbi kosambela bawe ezalaka bino oui soki tolobi bawengi wana moto ayebaki nzete yo oloba te akufa akufa te bokombo na ye yango wana elosirkile kati ya banzoto ya bato donc soki akufa te donc soki bango bakokufa seke bakosaka biso nzoto ebebaka me molimo motu ebebaka te Vraiment, merci beaucoup. Parce que par rapport à Bangunja, nous avons évolué la cérémonie à l'élo. Vision à Bino vraiment, en tant que Bangunja, pour la RDC. Vision à Biso Zali, Maramba Kipwanza. Donc Kipwanza, la Bangunja, Esprit et Téléma, et puis, et Pesamela. Donc il va libérer Congo. Congo, vraiment, il semble qu'on a Biso, il fallait ça en avoir monté. Tout le monde s'en a signé à Batouté. Donc, on a dit que non, en 2021, Télémi. Si koko Chikeva na telemi na libota na ye oyepe kimbango kati na ye bakoko kati na ye bazapela nzambe kati na ye bosoka tei bilongo baokola lelo bakoyoka eke ana mayele fuma ya bonzambe kati na ye ndenge esangisi biso donc ekoza mpe vague ya suka me babaki keno bato bakoyaka na makambo oyo toza nono ebele non tobotami te donc tobotama kaka. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Très cher abonné. Tous a toujours toujours continuer dans la question. Toujours matin avec quelques chefs coutumiers. Bazon me expliquer biso vision na bango, pour ça na bango ta ke bango ndane balimba s'épanouir na Congo. Babi très babi que pour la Congo évoluer faut chef de l'État à s'associer na ba fumu ya mboka pour la évolution ya mboka. Donc on est toujours là. Batela mwana malade parce que liboso tokokenda kosala nzambe du na age ya 14 ans aye kofonga na bilembo misato bilembo efongomaki kati na ezalaki bilembo ya kosakola kobikula kosakola koteya na kobikisa bamaladi ali parmi basali oyo batravaillaki na ngai na kati ya kilongo na biso na âge 14 wana et puis na âge 14 kaka ezalaki na 1991 donc 1991 baordonaki ye mpe en tant que nyakisi longi pembikuti donc mutu na mokili so tozokoma ntina baniveau ya boye ezali elaka eso mutu aza na elaka te ekoki kosalama te naza na bana misusu mpe naza kosala bango misala oyo me nzambe ye moko atiaki elaka kaka na mwana ya liboso po tasala misala parceke aza mwana na ngai ya liboso kombo mpe aza koporte ezali kombo ya papa na ngai parceke andoi ya papa na ngai na kombo ya tikeva simbilula papa na ngai kombo ezalaki tikeva tinzita simbilula donc ya porta kombo ya papa na ngai. Alors, pour nous, moi, comme on continue, message nous en avons. Nous avons liboso na kobomba te naza ko regretter d'abord de fin papa nanga. Soki papa nanga général Tikeva azalaki na bomoi Elieza malamu mingi parce que na bomoi na ye ya banoko yebisa ngai mama nalingaka ye mingi me bana nini nalingi bango mingi koleka et puis akufaki mpe en tant que mosala nzambe malgré grâce na ye ya officier général mwana oyo tata bote mpe auti okufa ili adesela 2 mois nyonso oyo esali ngai mpasi na motema me baza na esengo parce que tokoki kokata testa nzambe te likolo ya bamakambo soki oyola biso esalami kati na antoine naza na esengo mingi na sengo. Fidèles abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous qui êtes branchés, qui êtes toujours branchés à suivre nos programmes sur notre chaîne Mosakoli Chako TV, la chaîne de l'innovation. Un grand merci à mon boss, papa Michel Chako, et à notre maman, maman Julie. Un grand merci à ma tante chérie Niven Koumou depuis Suisse. Et un grand merci encore à Olivia et Somme, de grandes sœurs propres. Parfait depuis... Zambie et sans oublier King Song Babi, le grand réalisateur Nakata Zambie. Un grand merci à toi aussi. Comme tu vois que le déroulement de mon déroulement, il y a cérémonie Leki. Et
Fumouchiki nous a promis une émission où on a débat avec le pasteur. Donc je vous demande déjà de rester branchés parce que à très bientôt tu auras un débat ou un la chaîne la mission toujours awa Mosakolisha Kotili Bokoye Bandenge et Koleka. Alors bien Azawana pona Abimisa Bangunza Abimisa Stati Abangunza na plateforme na bango bayenda ngoya KBK Ozali Kipwanza ya bana Congo. Kipwanza ya bana Congo. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne la Bimakambo Beta toujours awa chaîne 100% Bonzambe yango to lebela ba religion nyonso total la radio si la mabe ezali faut mboka peuple bana nzambe partout dans le monde pour comprendre et ça malamu ezali bino moko ba abonner na biso ndebo mesana kotala biso beaucoup comprendre. Un grand merci à mon réalisateur Babi Yula Kinyambi ayem tasala ke mambe pesa melabino et un grand merci à ma maman chérie Hortense Amba Getaria au Congo depuis l'Amérique. Donc Bambo Tenayo, merci beaucoup à Tansi Touré la Malienne. Je ne pourrai jamais terminer cette émission sans que la personne mode de la Tansi Touré Babi moi la mouke na bangengenaye moi Sapembe. Voilà et Dorsa Amba de longues jambes bien chargées. Un grand merci à toi et à la prochaine.